à Turquie. Oui, à Turquie. Bon, bah écoute, maintenant qu'elle a baillé, on a un bango, t'es, ça mène un maquille à la biso. Diana, non, dis-moi, t'es bien au table, non, dis-moi, t'es Diana, on t'a solo. Non, tu bon, ça, tu bon, ça, c'est ma belle, ça, mouta, ma belle, bon, il faut mon ninga, bon, ventir mon ninga. Voilà, ça fait très mal. Vraiment, ça fait très mal. Comprenez que ça fait très mal et on s'en va bien. Courage, maman 7e. Donc. Diana pas linga était kana batbole la makasu wana. Oh. On se comprend. Ah, 7e. Non, non, c'est vérité. Bande ko linga Diana makasu. C'est là, non, 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 non. Kota la ba fatu ka emene bazole la wana ba na lobby, na lobby, tout ce qui a resala ka ba semblant. Moi, on se boma biso barési. Ils a semblant. OK. Et là, on se boma biso dans des semblants. Diana batika ko linga était. La qui un film ni Diana tourner la théâtre. So ba linga ki Diana. La qui un film ni ba tourner na Diana et puis 2020, tu te comme en 2021. Nga ba 7 ans. Na vana 7 ans na ba producteur ba bisaka no c'était un bagarre wana lesbienne. So bo na ba film na bino biso to royate. A rolingela bino basi. Ba 7 ans ba na ko tourner te. Mais tema na nga muna za na mutu mo ba kifu na kiwana ma kamute. Do mona nga na vivre na nga na za na nga. Ozo comprendre? Mais so ki ba to lo ba Diana nde ba ko ba shock te. Ta mususu nga pe na sina kenda pe. Mais ba ça qui groupe WhatsApp SOS yo za yite. Ba ko changa ndenge nini? Oh. Nga balongola nga na écrire ya bata théâtre parce que na dénonçara que non nazaki lesbienne atika vina nga ki lesbienne na ko bango ndenge ni bacha ondenge ni mozaka comédien no jour kaka siko voilà mais nga balongola nga ba retirer nga na ba groupe wana nyonso oh oui na ko ba ndenge ni ke no bacha groupe boye lisungi ya Diana na ko bango ndenge ni nyonso wana kaka pona mutu moko avantsaki bango soki bozwi na ba film na bino donc ngai na ko tourna ka te. Moi, c'est ton bal. Moi, si. Actrice Pégar. Oui. Oh. Maswana katina ebale mpula konoka na konoka e bana bagangi ye Oseko Yesu atuni bango botie konzima na bino wapie konzima na bino wapie il faut na sa checking lelo mbisa okaka na sombite makaya na sombite mbisa mai na sombite na ebitende no yo yebite que ça mais comment la Canada ah bon lobana noaida et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari attends je demande bienvenue chez Espérance Ndofi épicerie mondiale et café Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya peme. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because intéressant. Posant la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Nga soki naza na mega, nakomaka chika Aïda, ya komela mwa moko. Ezala. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, onga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi. Oeza oil ya nzoto, oeza ba patch oyo couleur ngo ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo ekoma rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez biso na WhatsApp. Merci. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bonjour aussi, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre sur Exemple Télévision. Monsieur le journaliste Barési Baza, merci pour votre fidélité, votre confiance. Merci à DE derrière la caméra, la prise de vue. Merci
toi qui nous regardes, qui n'est pas encore abonné, abonne-toi, bien un peu s'abonner, partagera l'émission, likera, va commentaire et ça va très bien. Alors, biso tout émission Vérité Plus Plus, une émission socio-culturelle, auto Rabino Bastar, Nabino, musicien, comédien, peintre, union englobe culture, surtout il y a RDC, Tozarana Barou. Alors, triste nouvelle, comme la bandeko comédien, Diana Makila, ou la depuis journée à lundi, et Totika qui cornaillé hier on a cinquantenaire, et puis je crois déjà à lobby, jeudi, je crois, réunion, Romandosa, ma programme de Bakunda. Ndeko Diana Makila. Alors sur ce, tout le monde a un peu absence, il y a artiste belé, actrice, acteur, monsieur Bazari, c'était dit à quoi? Est-ce que vous avez peut-être pour Makambundenge tozoyo ke bimina sima batu belé, batrikaka Diana Sara émission Moroboye à l'époque, à Hotel Kolobayango que et clique moya ba fille ba côté là qui est fiti boye ba bomela ka libala makambo belé bimina kati et ba musoba ba Gabriel ba musoba dans makambo ka rebelle. Alors sur ce na mona ki pe7e bagarre nga penda na ba fona lukaye et ala tali na profil WhatsApp na moni ache Diana mais présence physique na moni tera bien azaki empêché ou quoi toyer bango tout à l'heure parce que na 7e bagarre sur ce plateau. Merci à Deo qui est derrière la caméra, merci à Yannick Chamba Godson Bossamboka. Merci à Jules mon portugais Gueto Kamazi depuis Montréal, Chekina Vumbukito Kopeta. Deo font là pour dire bonsoir et bienvenue. Naya Mireille 7e bagarre. Bonsoir Barisé. Bonne santé. Oui, Nangolo Nzambe ça va. Mes condoléances. Merci. Voilà. Un mot gentil na batunyo so balinga rabino et surtout que vous avez matanga ya ba fanatique na bino au bozo ba korta l'émission lilo. Oui, moi je suis fanatique de biso nyonso balingaka biso. Donc tous na sangwa mawa tous les landeko na biso amis camarades chéris leki yaya ndeko oyo auti kotika biso Diana Makila na yebi ke esali passe na mitema mais to sala ko boni. Donc to sengaka molimo ne pe manakimia. Voilà, molimo na pe manakimia. Absence na ozaki tellement remarquable. Pourquoi? Parce que c'est dit à quoi au mon annuité ni jour sangoya qui tout le monde a quelques artistes peut-être comprendre Zaki Boutou mais na Tongo na Saint-Joseph pour nous là nous autres moi comme mango na cinquantenaire absence et moi blingue belé puis yo posaki parmi babilongo et Zaki absente. Oui, au moni attend que moi en Nzambe mutu nous atambola na discrétion. Il faut eba ndenge ni rotambola batambola par sentiment te. Rotambola kaka tika na tambola rotambola na kende sika o tika na kende oba mona ngai no. Aussi longtemps dans ce mutu na potika na olinga yo otika na kolinga no yete. Donc okeka ba mona ngai na zalaki mais biso bato o peut zalaki na Diana quand même esika moko pe. Son ba camarade c'est trop dur. Donc Kozalana est bien quoi dans le sens où on a Kozalana est bien. Donc oui, écoute en dehors il y a film. Donc na ba makamsusi ya privé donc babi mutara ba défaut na ye mutoza na makambu na ye na koma quitter pa ya place Diana kufela ki pourtant ye azaki na hôpital na pena na hôpital na mwana. Donc ça qui AVC. Ah ça c'est là qui AVC. Donc tu vas y bisanga ça OK non Diana ça AVC oh akanisi ni pas lingo kanisa ka pamba vandika bokanisi ba shoka ngoya nini ngoya azwaka biso kutana ba shoka makasi kuto tozbela ba malade yango te ye ba malade nyango lingo chacha ba susibu donc na l'exemple quand ndingo na biki no arobika na ye donc du coup na ndenge ba yo bisanga ke no Diana akufi mais ba ça qui groupe WhatsApp SOS yo zaite ba ko changa ndenge nini. Oh. Nga balongolanga na écrire ya bata théâtre parce que na dénoncer que non nazaki lesbienne atika vinanga ki lesbienne na bango ndenge ni bacha ondeni mozaka comédienne au jour kaka voilà mais nga balongolanga ba retiranga na ba groupe wana nyonso oui na ba ndenge ni ke no bacha groupe boye lisungi ya Diana na bango ndenge ni nyonso wana kaka pona mutu moko avantsaki bango soki bozue na ba film na bino donc ngai na retournaka te. Moi aussi. Actrice Pega. Oui. Oh. Alors quoi c'est bango basali nini ba retirer nga na ba groupe nyonso to wana. Alors na ba ndenge nini ke basali ba cotisation na ba makambo ndenge zo le ndenge nini ba makambo nyonso ba théâtre na ba société ba retirer nga. Ozomona na za la cas surprise ne monte liwa Diana na yeba ki na ngai te. Ozomona tellement que nazana bato balinganga na poto nde ba bengi ngai nde ba informer nga. Donc ni tete ça donc na peut décharger. Mais bon on ba ko benga nga oh
7e Diana kufi faut à la prudente omoni bino molingani te tala ko yoko témoignage osala kita ndenge comme le makam tout ça bon ozomona quelque part naza zo baté na moni siko balingi ngate na moni pe batango bazolela makasi batango pe na mona pe balinga na bango ite ko Diana pe balinga ite kana bato balela makasi wana ozo comprendre ah 7e non nazo so vérité bande ko linga Diana makasi c'est là non tala ba fatu ka emene bazolela wana na lobi tout ce qui a resala ka ba semblant moni ozo boma biso barezi eza semblant OK et là ozo boma biso dans des semblants Diana batika ko linga ete la kisanga film ni Diana tourner na théâtre so ba linga ki Diana la kisanga film ni ba tourner na Diana et puis 2020 tu comme na 2021 la kisanga yango Zali a tourné belle mais fais-moi la kisanga yango c'est simple non na belle vue TV mon a Diana joué ma li souci na ngeza kaka na mona ngo kaka ici ah je ko film ma Chiba où je crois na lobi ngai ni na zaboui na bano ko tourner na pa nani mwana oyo nani Kevin Sydney talaka bake kovandisa ye mwana wana bavandisi babike non so ozuzu 7e bagana ba film na yo biso bana suko yate vous comprenez nga bavandisa ngai 7 ans navandaka 7 ans na ba producteur babise non 7e bagana wana lesbienne so bozia na ba film na bino biso to yate akolingela bino basi bavandisa 7 ans bana ko tourner te mais tema na ngamu na zana mutu mo ba kifu na kiwana makamute do mona na vivre na ngana na zana nga vous comprenez biso ki bato lo ba Diana nde ba ko ba shock te ta mususu nga pe na sina kenda pe OK vous comprenez c'est qu'apparemment vous avez un problème interne oui donc yé ninga zana bomba ni makambu na motema siko nga na bomba na makambu te so yé olobi na na lobe si na legis na nga yo mdo tika na kokango na motema ya charge na yo ponga na sina lobi na se débarrasser na makambu nyonso tout vous comprenez donc Diana azu ba choc moko avant de saki yango azaki na c'est comme si azaki na mutu wa ko partager na yango te ozo mona zo ba te na partager ngo na nani do tema ke vandi po ngape na zala bo ngaza so na siliki makasi so igara na kande sili mutu ko ma ko beta ngai ozo mona yana linga ko silika te po da biso so même yo po na ozana tik mo da kat na yo donc tam so cha ngo kate donc ezalaka donc ye azaki si azanaki mutu ya ko solo na ye ko partager na ye ba problème na ye nga sana batanga sana bandeko nga partout dans le monde on a partagé na bango na solo na bango ba fortifier akangai ozomona Mireille soit prudent Mireille salabo Mireille na prière Mireille matangomba Mireille salabo ba mazana poto mais bazo diriger na parti qui ça ozomona ba blo musuto longola la distraction alors nga na ko kene ngulu te na pona Diana kufi non il faut non c'est ma sœur chérie c'est ma sœur chérie nous c'est à Kolobate so na yebisi yo donc nous c'est à Kolobate te moi ta bon souvenir mi balé ozo nazana ba bon souvenir na ebele ya makasi nazana Diana trop bien atika ko so na Diana te OK Diana ba no pesa respect makasi OK ayeba ki ngana no po ayeba na 7e bagaza ngana lesbienne azaki na ba problème na bana basi te ke bona ozo mo abana ko linga aye o chaka ili te nyoso makambo ka za mwana mwasi amona mbali amona mwasi aza mwana mwasi elle était jolie. Elle était jolie. Donc, on fait pas l'époque. Ah, tout ça, on a segui, mais on a passé dans mon thème. Bon, tout cela, mais quand même, tout cela, oui. Parce que Babi, l'artiste ne meurt jamais, œuvre en Aïzali, ils ont toujours parmi Bissot. Donc, c'est que peut-être, c'est sympa, ça dans moi, le solo Moroboé en huis clos. Non. Mais koyate komona na te esali bon ngana kete na nenga mabete na kete nga za mwana molimo na tamolaka na molimo il faut ko vivre na nenga spiritualité faut molimo ekambaka yo molimo emema yo dirigeaka yo otamolaka par sentiment te ba bete le porte ko mama moi no kuna zo buna bitumba na balabala yepo le papa bon ko buna bitumba ta mususu liwa za kinde ya yo bimi liwa za ke mutu mususu yo remplacer ozomona alors faut ko zalaka na esprit na kibonzambe pour na comprendre biloko mosusu ozomona liwa Diana ezo to sa ba défait de monde punate eza moninga kufi to kozala wana to kolela ndeko na biso na yebi ke bandeko bakenda ki bakeba ba kopesa ba information na yebi te donc ngana comme ka obligé na kasi moi na yebi ke non na kobenga kaka bato na yebi ke to tsolaka na bango na kobenga mamepelo kama mamepela kenda ki donc mamepelo nem dazo ko informa kanga yi mamepelo nem dazo informa kanga yi ke non balobi donc voilà plus poussa ou musique parce que oyaki ka kolega na te volo baki témoignage na yo ke ozaka oui pona baki na zaki lesbienne na tiki vi wana na banda ko wanga nango oze bakala to saka no émission mo boya ba lesbienne otuna nga yango bisinga ya Mireille bona wanga na ka 100% na silika rappel lisusu
Pourquoi nzamba za malamu so nzamba za laki mabe alinga ipo ko betanga makofi na plateau ozomo mais tellement que nzamba ba ke loko eza ya ngai alors avant na nika continuer ko wana mais un jour na ko zanga saka kimia ya ko leno saka satana alors où est le man muto tiki mabe ne loko na kamore loko sala nga passe on a za vandi na ces jamais de conscience ngabi oh donc tant on a zalaka na vie wana baba ndoko zala na ngai bien mira tika vie mira so tiko na mo sikitoko oh Pangabi aboti ablo pamba mangana nze na ngabo distraire na babasi mamba basi. Mais ce qu'on le comprendre que je suis une très jolie femme. Ba tu ngana e baraté mais ba tu ba ça oh ça moi si to on na za moi si. Ma bena on doit citer ba komba ba tu musu ba. Comme qui par exemple chérie. C'est pas là ita ba ke yo lo ba ye ba yivi na ngato c'est là non. Telo baka Nicole baka yoka non ngani ngosala ba discussion ba c'est mon inutilité. Voilà. Ngani ngalo likambo o avec cause. Voilà. Sans cause na ngalo bati. Et par exemple ma petit exemple mo boye 7e bague to wanga na biloko mais tout ça conscience na biso lega et goloba nango conscience na yo moko ato lekino na télévision olobi na yo wanga na yo mais conscience na yo moko culpabilité on senti que ah muntu na zalaka na ye mais ndeni pourquoi na wanga ni Yesu kuta fana kana ba nani na ye ba 12 apôtres na ba ekol na ye mais moko wanga na kae et moko patika kae bongo si wanga so batekinga na ba wanga nga où est le mal nazali muntu na mokili c'est normal mais le problème est mais conscience ezali que non ba yebi que 7e bague azaki na vie wana alors on a tenté na vana na otanga ba komba bato parce que moi je n'ai rien à voir avec eux na yebi que ce sont mes frères ce sont mes sœurs non tu avais mal fait ya otanga ba komba natangi comment attends bébé non natanga ki komboti oui basali émission ba yebi si ba on 7e bague asala ki vie boto ko poser par exemple question ba rési yo yeba ki 7e bague ngana tsego yeba 7e bague te parce que soit que là non et que nous sommes par rapport à quoi et comme Moussa Kingande kaka avant ba tchelanga ba extrait zela bébé avant ba tchelanga ba extrait ba lobi ke 7e bague na ocha exemple moninga na ngai nani mamepela tezela te na sana baninge belé na otanga yé pona emema ba koswana te ba atari comme na ngapona nini te na préfère na tanga ta 77000 fois parce que elle me comprend quand même OK ozomono na sens wana mon on éviter problème pour otanga Nathalie Winnie c'est ma sœur à moi as artiste comédienne pas ma soum de blende na sana baninge belé na otanga Suzy Bantu na otanga Suzy via Queen Mada na otanga via Queen Mada Bui na otanga basa belé na otanga Theresia nazana bandeko belé na kotanga maman de la paix bandeko na théâtre bazana problème na ngai té vous comprenez okotanga pe Nicole Bakata oh c'est ma sœur à moi OK c'est ma sœur pourquoi pas na problème na été OK par exemple na balobi non oyebi c'était baga na vie wana yo wanga ninga ta ba tuninga sala nga pasté ah mais alors ngabi ah mais le contre batuna ngabi ba petit na o bando lia pe yo net yo c'est la malembe ba ko tuna nga makamu na yo oyebi ba resi na wanga na ba resi swanga na ba omonyango voilà ce qu'on a sens wana oyo et celle que muto na oleka na télévision aba na ko finga ngai aba na ba bêtise non moi je n'ai pas le temps encore répondre batou pour ngala ko ça la témoignage na nga je m'arrête là c'est qu'après émission on a des que ba longola on a voilà c'était comme ça parce qu'on a bimisa qui penza parole nga ba benginga muta benginga place ba ça tournage muto na benginga le bin ngai bagarre ouais ça oyinda na kombo na yo mais to ça filmer moko baba abana to ça filmer mo boy filmer ba chepe makamno akati ngab oh habite zela yo kaka ganga na ocha main libre yo ka ngana na bengi yo mais yo ka koloba te ngab OK na doki moninga ne lobi moninga mo sa lobit akepa chat et si ba fa na bango na bandi ko yoka bo pela na film nga zalaka to film ngo na tele ngo pela zate et puis na les gars na réseaux sociaux na RDC cinéma et les gars na lien na ko peso lien yango na za nango oui na za na ba preuve na za na ba preuve na ba makam na lokuta te na fandi ba wane ko na zo la kiso bato e ba la o ba jona kati fatu kayembe Marie Jeanne Bolole na la fille nan ona lingaka mingi nani zela commune ki manga zela nga za ba preuve nga sala ma muteke non pona sanga preuve te po mutaba ke non ata comme nga pourquoi et là sala nga passe na tellement kayembe nga ne problème te to wele lokote banda théâtre sina ndenge to komi boy mbama ba no finga na télévision na PS et ça qui nga passe na bena otanga communauté mais le gros otanga ne passe onanga na yoki yango mais ni sotika na maboko nzambe ne mutabunda bitumba solo donc voilà donc ba finga ba sala film mobimba o ba finga yo attends bon nga na ke no sala kali kamuka par sentiment no ka par sentiment na ocholoka partout no mona yango
après si muta poto tindeli ngango abi keneka tina suka abi keneka tina suka kaka na suka ona na tableau na bien na suka oyo ka mambalobi kuna naza na problème te naza na problème te na problème na mutu te nga na lobi témoignage na nga na vie na nga na zaki na ngaki bondoki na bi na changer vie alors où est le mal et comme ça mutu afandi basali réunion na ndenge na mutu afandi basali réunion na ndenge asali campagne na ndenge na le baka comme ça nga na luka vraiment donc merci beaucoup à tous les fidèles internautes Shekina Vumbi kitoko petaille kitoko pe dollar chers amis internautes makambo e ko leka la milliers to na corporation ya ba artiste comédien où allons-nous to éviter tozo kende wapi vraiment et que ça la pas trop bien tala lelo ba dessin ndenge zo za la succession ba mort oya kufi oya yokana raté oya salaka mais finalement où allons-nous vraiment et que ça la très bien et que ça la bien tala ko yoka lelo ko ça la ndeko mwasi sur la bino banda ba série ba cassette CD et tout que ça les films et tout je me rappelle à l'époque on dirait que ça Youssef Péchang a fait film hein à l'époque si je m'abuse pas donc toro batté tozo kende wapi pona likambo aboy et que ça la pas trop bien donc toro est là toujours Diana toro continue toujours que ça il a une émission comme d'habitude toujours koyeba pena ba vérité sur tous les plans l'état maman c'est seulement Luka parti en haut voilà c'est un film hein ouais en côté hein voilà ah ça là bien tenga ngana yé problème ni ngona ki ko lobananga boy vraiment alors ba ke ni na suka film ngo de abi yo ba témoignage na yo témoignage me témoignage na ba théâtre zangati ils ont mutu mususu te OK ezangai ba témoignage na so zangi loka ko sala ba témoignage na yo on tanga ba komba batu c'est comme si ce Marie-Jeanne Bololo ndesiko ba chesko lokola nga 7e bagarre on comprend Marie-Jeanne a joué qui ngai voilà mais je te dis frère ngana film on a komaki Kevin non je ne sais pas ntema ke nazaki énervé donc alingaka tako oui mais ana tindeli yo théâtre oyo eza nango na fin atlan bana vraiment merci à Malik Arafat Malik yoka fiyo yoka na ndenge bandi oloba nanu yoka nanu atlan bana na C donc eza na fin sikoyo tala ya peut-être ma délapé tala kana suka na ozonga tala kana suka na otala fille mo fatu ndenga sali tête ndenga lobi de baninga basali tête be mais kuna suka ndenga buaki ndeba jeto mo bona kati wana yoka ka émission yoka ka théâtre ngo ya mire oyo sikoyo mutatini ngana yoka yango sikoyo yango voilà cher ami internet bokende na RDC Comédien j'ai titre Bima les autres téléchargés tout ça ngambu likolo ya ngambu voilà ngambu likolo ya ngambu na vraiment toyebi te tozokende wapi moyen te tozokende wapi où allons-nous zana ideo zela bon munda biki na ngoti na suka zela esa ninga pesi minga nga za problème na bango te siko ekoma na ba niveau yo po na nini mauluka kama mo benga te tango na ekozala te nga za mwana nzambe mais mwana nzambe ka falo benga mo po na tali boye na za la problème na mutu te bo sikoyo na bisiko nga ibakata nani pardon nani epela na bi epela solo la na ye wana siko bakale wana nga mambo osala eza ensemble mambo osali bato batala biso lelo bayeba ngo oyo osali omoni yo bato ozala apesa na baexplication voilà yango yo voilà na banda makambo yango
oyeki nani nalobaki bana na ngai bavandisika bayiki mama donc nyonso wana donc landango bien landango yoko bien ozoka na problème de Nzambe. Voilà. Bon, on continue dans le RDC cinéma film ngambo na ngambo. Donc bon, mon langue, ils ont 28 minutes pour matal kolo. Voilà. Na ça na problème na mututé. Ozomona. Alors, na roza la zobate na yoki muninga kufi mbala moko na kende mbala moko. Balobi l'homme prudent voit le mal de loin. Ozomona ngaza mona molimo na tamo na molimo. Na ko kende na divagation te parce que mitema ya batu wana na bango ba yebite bango ba katinga na yebite ngara stebi mitema na bango. Vous comprenez? Alors, on a préféré na vanda na ngai na la diana na point na ngai. Ozomona. Pour ata soki na keide na olamka na été. Et bien, on va oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Si on a bango, basa na problème na benga za problème na bango. Même to wana to kenetina l'état on est comme maramususu. Parce que ngana tangi komba mutu tangi komba na makambo ngana salaki. Oya vina ngana salaki. Na déranger mutu te. Est-ce na tangi ngana za lesbienne? Na tangi ngana za lesbienne. Babi misaba lié wana o babi que non, c'était baga tangi ngana za lesbienne. Si on a le mec qui a yebinga, qui n'a pas vu wana. Alors où est le mal? Voilà. Oh, comme si on sujet clic mon boy. On comprend qu'il y a un film de bafana qui va bafana le makam nangai. OK. Pour la ligne nanga ko lobate. Ozomon. Alors na ça on besoin de baba ngai comme ba clic on essaie belé parce que yango moni loko oh makamba clic. Yango moni loko oh diana ko ki choc nango te. Parce que diana ba sala ki ka boy. Voilà. Y'a Diana qui choque côté et même Diana na kufa boy. Oh. Vous comprenez? Bon, comment tu la boy? Aliaga wana, asala wana. O mangana nga utana ngamboka. Nga ba théâtre na teka na makala na ngana teka makala. Bakona mataka na mutu na so bakona yena teki. Ozomon. So Diana ko tala kitoko na ta batatouche na mambele a kosama mwana te. Mais c'était mbagana sala na ngao. Vous comprenez ngai? Donc le bako ba keno c'était mbagana osala susute. Moi yamba fanatique na mazo. C'était pour na biso ku tika no ka théâtre ngo. Yebisa biso lo oni lingo sa to salela yo po te moni bolingani te ozomona boza kitoko te pululu pa kufala makambo bangi baboma pe masto baka pululu ngai te ngai bango ndi bakokende ngana banokunda bango ako mekana ngana ta chela tubaji bisika nga babotanga bayebite bisika nga na utana bayebite naza muluba mena botama na bakongo tala contrat nga na signa na bakongo naza na baluba. Donc pour oko mekangai donc faut za nzambe nana guerre na mutute mutako cha mutu na ngana sa za ta par yemoko nzambe nzamba bengi singa pona salela ye nzamba bengi singa ite ke pona ke non na vanda bo a perdre nga non to longola ka jalousie ki mutema mabe ki mutema mabe ka to so do longola encore to koma na biso bien to za na biso bien. Au moins quand moninga boy ah pourquoi ka yeboy pas charger to tikela bango to mota na musika alors ngana mona ngaka lesele masume bele mabebele na changer na ngana bongo na ngapo nzambe muko na kokenda ngana na nini na kenda ngana kimia ba munoko no olia pe mingi munoko ngo est-ce que pesa papa pe biso so nzima ka bongo bongo kutu bala na lobi minoko ngo na liaka ngo mingi na liaka ya bango fiba trop non c'est la chérie soyons sérieux bino mo wana mibali bo fiba kate te yebisa ngai bino mo bo fiba kango te
tu ne vas pas passer dans le film. Ah bon kasi. Pour ça moi sur yo ça au film bango kaka. Bon siko. Tant on a film o yanga où les mal mabeza. Oh, tu peux pas dire ça pour ma femme wana. Mais oui. Voilà, donc, vous voyez comme ça, c'est un bagarre. Donc, vérité, nae, et même monsieur, et Koulousou. Voilà. Est-ce que c'était Dieu qui t'avait vraiment convaincu? Oh, il y a le baron, la télévision, bongo. Papa, na sali 5 ans. Oui. Na tiki masanga, cigarette diamba, 5 ans yango. Ok. Na madame la biloko no sona mabe na sali 5 ans yango na tiki yango. Gloire à Jésus. 3 ans yango yo. Na tiki makambu nyonso. Na leki na église na nga na liloba na sali témoignage na 2019 tokota 2020 témoignage na nga na sala ngo kala na ko sala deuxième témoignage na ngai na HD Vision et pas tonton Hervé Mutayamba ki nga le sai na sala ngo 7 mois passés avant makambo ya richesse bima bana nga balobi ke no mama il faut témoigner, il faut dénoncer Satan. Au moment où vous avez vu, et puis. Il y a un ancien Nzambe, merci. L'ancien Nzambe, merci, mon mérite, Karoji, président, n'a pas son âme. Donc, ce qui y a, c'est que qui y a été à Moussous, dans Moussa, n'est pas possible dans la mibalité. Pourtant, il y a un benga dans Moussa, il y a un lesbienne, qui lesbienne dans le groupe, il y a un benga dans l'habité dans Linga, il y a un benga dans le mobile. Il y a un linga. Il y a un linga dans retard. Ok. Nga linga pa na retard ndé batwa nga ba divergence nga na 21 na tenga na ba linga na retard. Na âge ni ba divergence. Toi ni yem. Matato solo là. Tiens. Moi je m'en retard et tout. Na retard kaka. Pour ba dumso divergence ba kuto ba boss que so peut to. Kasi témoin de film non moi ce ko divergence nga ah dimam pam ba distraction. On se comprend. Na sina tembil la sina tembil da. J'ai na ko sauter chéri ta ba makamu susu. Au moins ils sont ya binzambe nzamba kuma kolonga ba biloko mususu ngai ko pona mane pona yo ka sensation mobali boy ya problème do atanga sona simbi bo eloko douté eloko te na zoko pe rien rien ya ngai nde motema sora simbi boy na senti que c'est mon chéri qui m'a touché voilà allez bou oyo na bi petit nanga na bi petit nanga yo mo bino to vana na yo kas pona bino vana leki nanga allez bou oyo zozemi na yeko zwa semi tana zwi zemi mama lobi moni ake kusasa kusala nini parce que vous avez déjà la makamno na yeba ki pete ke naza na zemi ponga na reglaka OK na sali 5 mois na zo régler ce que règle ma 3 jours et masco 2 jours 4 nango na tu vonga normal au moins ki mo na mo nga normal nga ah boy 4 nango 4 nango tant que 5 mois na mo ka ba faiblesse ba ko lemba tout ça na bisa grande sœur ngantsa ta babi ah de sa mama yiki sasa ta mama yiki bisi papa bi nazo mona mwana yo bien te papa bi aya matadi suba bande ko nga théâtre ba yebi na kendaka matadi na ke matadi ne passe no bota mwana nga liposo OK na ke matadi ta na ke matadi na sali 6 mois tango na boti mama sa tikena mwana yiki sasa obombi pe olobi pe nde na ko sala siko o sosola o mama pasteur est-ce que bimisa ngai wana yango wana do tango na zongi na ye ale poa et le social en 2001. Vous comprenez? Donc c'était comme ça. Au total, vous avez combien? Na bana misato. 2 filles, na garçon moko. Ah, félicitations. Malgré vous avez kuna mozaina bana. Moi été les locaux ba. Il y a commissaire le ngabi ah. Ba moueri, yana bi moi si na ye maman Yvette, il faut na boire ba fleur et pas maman Yvette. Na donc ça ta ba merci pas madame na ye. Pour ça il papa moko mabe. L'état mususu alinga tika ngapika na kivi wana. Na ebisi yo paka ba wabe Laurent kufi président mundu esombe ogoya mbaya ko ebisa yo deuxième zeme moi na ngai donc na zena sona ina tournage pe mama na sko na lati sko gen Sony ba buibu bayebi ba zemi nanga ba disque do o ba même buibu troisième zeme na ngut na ngiringiri na movenda na kimela ki kune pas grande sœur na ngai ba buibu ndozo otala ba biso moi na ngotela ba dendo la charmante baza kotala nga babi ezo mwana ngona ntiyo katika tournage avant ka boy nga bité président bina ngai le commissaire 7 mois na vanda na pema na zo repo on a vandi na ngape film esili toujours a film ngo zaka mais ba faire voyage nga na kenda ki Dubai bas babi avait ça là qui crash ba batala ka film wana ba bominga na film donc ezaki film wana vraiment merci beaucoup de aider biso achela biso
extrêmement quoi émission oh Diana Makila sala qui en 2020 avant Koufa ou à BTPK lui sur là clico ça là qui est pour que le lot en tout cas la moi souci et par après tous on mais quand peu pour cela qui na maman c'est mais comme ça moi en plus par rapport il y a le Cameroun qui maman c'est mais monsieur en ah zolo ba ke yebe ba lingele ba boule azarata na kati ya groupe WhatsApp mon côté biso to groupe WhatsApp SOS Diana ezali o ba artiste belé ba Nazate nzambe na lola zo kangai so na kosof matonga etana et bon affaire na balongo na ngakala Nazate oh affaire eza maman pasteur maman na bina Nazate ozo kangate na bina Nazate na kosof na zwani maman total et beau tozo tout juste après c'est parti ah il te beso tu ba retirer nga Nazate oh maman na ngakenda il mon vieux machou m'a retiré point d'interrogation mais qu'il faut le gavier total et beau tozo tout juste après c'est parti play bang bale kutu banakala bayoka na bango te nzambe nanga makila na biso Diana na ndima te bina otabo na ndima te ke Diana mtazoloba Diana kilo ntu bongisaka te to bongisa so mabe eza moto alobi mabe boye boluketa moninga bovanti moninga voilà ça fait très mal vraiment ça fait très mal comprenez que ça fait très mal et ça va bientôt courage maman 7e donc total vidéo là total Diana biba ça qui écrit clique ya batu et tout ba bomele libala basungaka susu mwana te mobali atika ye et tout wana ezaki na 2020 abinaka mwasi makasi nga mona bokola bana na ngai na makasi nyonso et tout vraiment nayebi te mama 7e so okoloba nini et puis babi moto abetaki mosinzo eza fifi mielo aza leki ya vie ya Queen Mother donc tozoyeba te likambo yango makambo oyo ekosala vraiment kitoko te kotala mama 7e tika kanisi ebele mpo bajoua mpe bafilme mpe ebele bajoua bafilme ebele mpe ensemble bango bazalaki baine peut-être badia na mosala mais Diana ayaki bayambanaki basalaki mosala ensemble nayebi te mare okoloba neti nini likambo yango ya baclike oyo tu bonsinzo kolula eloko ya moninga et tout songa nazoya nga nzambe na ngai nazokomprendre te na banini nakomprendre te na oloba nini kote wana vuma naozanga baloba nayeba te na oloba nini do nzambe ka moto abatela kaka mai ntango tozobaki tozokotisa bandinga na sa mabele toyebaka un jour biso nyonso tokokotaka na sa mabele mpo moto akotika éternellement awa aza te atiki bana mibale ya basi moko ya 18 ans je crois 14 ans balongola yo na bagroupe nyonso mais okolobela bafanatique ni peut-être otikeli na bafanatique yango oyo balingaka yo mpe peut-être pour relancer message moko mpe président mosusu peut-être bayebi teke balongola parce que oza moins informé comment c'est possible ozovivre na bato mais yo na kati oza tokoyeba banouvelle ndenge nini message nini okolancer peut-être pour que message ezaka ke notolelaka Diana Makila c'est notre sœur notre ami atiki bana atiki mpe bandeko ne baza wana bobokole bana Dieu merci pour toi 18 ans déjà comme déjà ça va azwa déjà diplôme merci nzambe azwa lokomo vraiment mais parce que akaka perdre ya maman na ye trop jeune donc maman kokende avant esalaka mpasi mingi donc oyo nakolobaka yango wana et pour les gens mosusu bakondamne babi Gabriel Paza ligne de cause parce que ndenge afingaki ye mpe na télévision kabima na mwana na ye et tout bato mosusu babi babenga na ye gabi na matanga et tout omoni bato mosusu omoni yango nazolobaka mitema ya bato toyebi yango te navanda na Gabriel na tovanda atangi na batournage toyeba na bacaractère elle parle beaucoup mais aza motu ya baketo te voilà elle n'est pas ya genre makambo wana alobaka Gabriel alobaka omona azoloba mais aza mutu moko fanda boye ayokela mutu keto ayokela mutu jalousie non aza bongo te donc il faut la prudente parce que mutu muso ako profiter na sima ya wana ozomona yana bageno mo faut ça la sagesse et intelligence ozomona tango moni kama boye comme moni ke ba otanga ne kombo na yo
lingana no mekana ko se réserver ovandi nano kimia o garder silence otala nde makambo ezokende pour éviter ba makambo mususu eya te osomona neti biso ba oyo bata théâtre bandingo no balingi ngai bandira théâtre balingi ngai te nakokende te bamona ngai bata ba journaliste baya réseaux sociaux bamona ngai ngai wana ye non donc c'est que na ça elo mo bo po ndeko na ngai na betsa bango libaku te yango na sani na garder silence na ngai je me suis resté chez moi donc na vandi donc ceux qui vont rejoindre sous na tournage te na sengi bango pete ke na bolimbisi bozwa ngai te ceux qui vont rejoindre sous te nzamba za lokumu donc merci kaka na nzambe po apesa nga fanatique o eza libanda o eza na sous 7e bagarre o eza ke moi ne fils ke batindeli 7e mama futa tanda mama soma talo so bole sabana donc nzamba pambola bato na vraiment bana misatu ah bazo préférer musala parce que bana wana ba kotanga allez lobi ya ozala te ba yamba ngo ba ya osala ba liste ba ya ozwa biso bongo to simba boy to zongisa boy tout ça ba to so mettre loi te mettre bi que un jour biso nyoso to ozala te mais émission peut-être que pour la terre otikala lelo ba tunyoso ba oyo kama nyoso c'est un bagarre à lobby bana nga ba perdre nga te ponza me pas permettre te ponza ba yebi kendenga retirer nga kuna na maboka satana donc il faut na saleli makasi kuna zo milimo ya bato wana perdaki et bae donc bazo soutenir na bango vraiment merci na bato nyonso yo baza de cœur envers ngai o bazo mona ke non 7e baga na moment o azo sala te acte lo boyezangi tout ça bona boy merci na ba soutien na bina ba o ba yeba kité donc non c'est kaka non c'est ngate mais merci na ba aide na bino vraiment en tout cas toza wana o bandeko na ngaka ya poto o baza na souci ya on dit mon seul loba et ça est là mon côté OK voilà maman c'est un doc na monsieur malem déjà na rochité mais sinon mkolo corps et kobima j'espère que non kozala OK avant corps et bima karabu na ozala babi réunion déjà rosala je crois lobby mais ndenge déjà et puis la bisinga jeudi le toi mercredi donc lobby jeudi ozana réunion quand même na kozala OK voilà tozala on a pas total la peine so maman c'est ma ozana réunion et puis le lot déjà ndenge tout monde on a bien est-ce que perne be place nini babi peut-être pas major oui yem tabimisa diana peut-être pas major yem dazoyer donc actrice na ye mais déjà de tout monde qui lobby kolongola batu kolongola diana na morgue ya Saint-Joseph pour nous remettre na 51 tout le monde moi équipe déjà bimi wana le roi là net bateau ba ozana moi comité moi pour nous organiser matanga invité moi un mot tout le monde ba fatu ka yembe bazana kati tout le monde papa Serge tout le monde qui ba mimika bon bazana moi click moi wana o ba nga ba landela moi makambo et tout yo pe so ba benga open na kati non kende te ba benga te OK ba benga te donc non kende te pour benga te na fa na bato na iba bien na ibi mutna caractère na ye nayebi bango bien donc mutu akobenga aza te nayebi mutu nyonso nayebi na travaille na mutu nyonso nayebi donc tuna mpe na mposa babenga te donc tout ce qui soutenir kaka likundu jalousie ki motema mabe ça ne paye pas efutaka nango te mutu akokusa 400 ans awa na mokili aza te ni 200 donc tokokufa alors totika kosala na mabe ovani pe boye obeti maboko be ovani omeli masanga olobi ke no akei non journée pe koya linga journée ya na makambo bien journée eya na ndenga bien donc voilà donc merci na opesa kaka na bandeko na ngane so ba otala ngai partout dans le monde soulever lo moko ekimi ngai ya bando tala vidéo ya Diana ya Raoul ban émission obaki ba on ba déjà ko ba yoka na te oyeba déjà ke yena fifi bando yoka na te te ngana lobi bango bayoka na kate na biye te fifi oya biso mien non avec ya queen na ibiti na talonga sko na vidéo na talonga sko na vidéo ya za na tirki et tout au moins que ngaza rande yoka makambo ba nini donc na ndé onka siko na nini image yango na talonga lelo donc na ba makambo na landaka na ngoti pona ngaola na mamba botu te ponga ngamba landela yanga ite donc voilà bon c'est un jour ngaza kina problème na ye yo ba boza bambana bo la moi small ya pembe bo au moins que le zo boma mokili ele zo boma mokili na sekisa nga bien ele zo boma mokili zani nga mutaleki na télévision parce que yem da bandaki ba tout n'est pas journaliste oyebi 7e baga oyebi que 7e baga bongwani botalaki ngo te bino bokeka bamona oyo nga do senga na star
po oya yebo tala gite bando kanelo so ce que on a beto problème exact tout comme ça nzambe ne soit comme ça nzambe mais c'était un bagarre beta judokat bien formé IQ marron mais ngane problème te poto bunda te ko elani bossa wa pepe bo wela asomo bebe ta ya mbisi to wala na iloko te wela fibo abandal bo wala ngama au moins réponse na ngai vous comprenez qu'il y a un te ko tanga komba mutu te parce qu'il est marié. OK. Elle est mariée autant comment mutu te pardon. Aza moi c'est libala. OK. Moi c'est bato bala donc faut éviter ba makambo mususu. Donc faut éviter. Bah comment peut corriger on prénom hein. Ils ont non tes chances. Baza ebele mais siko yo moni o ayebi histoire comment que oh non atanga ki lisusu. O moni obenga ki ayoka ki te moni faut éviter. Donc faut protéger petite sœur. Donc asa problème na bisoté donc voilà. Alors ça la vie na yenda tika autant comment moi na bato. Parce que moi na bato ça des chemin na e atal ça makamone donc voilà. Na guerre na été. On a qui sont jo alors. Bon ça problème na e. Na problème na été. Ngai na omoni conseiller makamba biso na de la système ga la ko. Ida. So la kutele ngai. C'est ça magasi kana choc na leki na ke jour à ce qu'on m'a dit en vie so se rappeler zaki quand ezaki jour oyo ba sona nginda Mireille kesi ojo di star Mireille kesi afunda Mireille pa na ngai jour ngonde ya mwana mona ka diana diana bagare o mona ta Mira prebe nga bongo Mira o mona mutu note o mona mutu nanga bandinga inga binini ozawa pango o anaza bona zoka na songa ndako nga bite yaka nga na place bobo ayigo ya nga na batano boyi likabuni uti wapi abi ebinga na talent kabite na ebina talent mais ukitina mutu kana batano boyi unduzo ke ni conseil unduzo ke ni fête abi ebinga na talent mamatika avandi abi bopesa nga nini bopesa nga bapeso nini bapeso mai te bopesa nga bien na mbela mona tanga comme na pour na publicité ba elle peut bien avandi wana abando maintenant no sola apesa nga pe ba rapport na bengi be mutu nga abi boni boyeko oh oza camarade mo za yana yo ebi ngote to tumboleka wana to sikina mse sili o sava na vana amkina septième na matana ngai donc jour à suka na mona ka yangwana o eleka na premier koloka boy o asal AVC nga o boni boyeko oh boni boy asal AVC ka boy nga mona ke santé zaki bien kitoko ka ba sali AVC o sali AVC de bega ala ba premier belé ma belé septième na tika na théâtre notre tête non sama na mususu la tiba na théâtre pour pardon to lingani tira musala au 7e est-ce que ba ngabi na yebi na bi to lingani te abi na otika ozu benelo bena acha asali ngaba na ba geste wana abi na otika ngabi bon biso zarake to sekina biso na yo wana abi yo pe makamo bimisi yo comment na ngana yo ka kuna te to sekina biso ozomo yaba comment ngana muno te set ko luka ngana problème te to seki esili mais o kaka oh non ya mona kindaki te vraiment tukana vandaki na kansa na tala nanu mais na olela Diana c'est ma sœur à moi je l'aime vraiment beaucoup babi mutazanga ba défaut te elle ko nga pena ba défaut nga donc et là c'est nga pas celui ba te belé ba holela na belé ba linga ki te ba hypocrite bon na kosi te ya funga bambanga ba Diana ngabi na oyo surtout on atala ki na kola selongi na wate ngabi ezena yeka to te ngabi Yesu na yo oyo ko ganga adole makasi surtout ye vraiment adole ndele obule ganga basimbi pe lisusu basimbi ngabi Yesu na ngai ka basimbi ka bo ngabi Yesu na ngai te pes na ndimi pa tolinga na kata solo to bi yo basimbi yo pe lisusu oleli non to tika ba sentiment mususu ko to tika ba lokuta mususu kitoko te to tika ba blo mususu. Merci beaucoup Mireille, c'était vraiment trop na suka mot de la fin na bambote na pour que to kabona les tantôt de la programme ya matanga na pesi bambote belé na mon yaya chéri que j'aime beaucoup en Grèce et que sur moto na pesi bambote belé yaya na pesi mbote belé na Pauline Blandine yaya en Grèce
Pecos na Suède, Pauline na Grèce. Na pesi mbote na garçon pemba wa sola na 7e baga camarade nanga na benga ye camarade chéri du d'Angola Mbata Ismani yaza na mbongo ma petite sœur mwana nanga na benga ke mwana nanga El Mara donc Maralina na pesi mbote sila bisiko zali na pesi mbote na ba fanatique nanga nyonso na bosani te so na ke na Japon na moni Rita Bosiki mwana mongala solo Bosiki na pesi mbote bele bisiko zali na pesi mbote na Yabo Alima na Dakar, Maman Véronique Biaka na Canada, et Jeanne Ngoma les pétroliers, ya Freddy Ngoma, il est chef coutumier, les coutumiers donc en direct des États-Unis. Anniversaire ya Nangai, ya Ndeko Nangai, ils a samedi. Na yebiki awa na ça c'était un baga à kupanza ba champagne à kufungola milangi et ko sala kaka bien kaka ndenge ezalaka. Espérant Kwanza munu taka siko côté na héros azaki na Kwanza siko côté na héros donc bambote no ba joyeux anniversaire déjà pour samedi ko za déjà ko yinda talaka bina filé mutako akupeta donc exactement qui toka partir à kin awa donc na pesi mbote na garçon ayeba ko solo laka walo ba français qui toko tali un bon musicien ou vraiment sera pesi li lobabi qui était solo à lobby héritier Watanabe Boss Live donc patron donc na pesi mbote belé bisika zali na pesi mbote na ba fanatique na nyonso o bazali partout dans le monde vraiment lingi bino mingi trésor pour tout tirer à gaga garçon moko bien ayeba ko solo là donc bonne chance na ba jouer na pesi nyonso il y a RDCD merci Mbokani donc tous les joueurs donc il y a RDC donc bonne chance tout que les bosso connaissent et qui est bien merci na peu Barisi numéro dans notre téléphone ils a plus 243 89 39 72 708 on a besoin mon 7e bagarre merci beaucoup 7e bagarre ma question sur Kato Kabwana déjà que Babi 7e bagarre a changé mais look a changé tu vas mon nom na mèche cabello bon mon on dirait on zora karaté. Et on va au banga. Maman Kabelo. Oui, maman ça théâtre kalama maman Bolingo. Oui. Azana bosugi toye bagata ibala mikie. Azaka na sika okata. Ti azoko mako. Mais azaka lelete. Oui, tu n'as pas cet exemple. Siko ngasko na problème nini. Nakoka étouffement te na moto. Bali bisanga. Babi chango na pour moi peut-être barobe mais. Tu n'as rien. Omoni na ota te non. Batala ka kati ya moto, batala libanda te. Faut que tu la kati ya moto. Te ngana kolanda bango te bamba libika belo na che kabelo. Na to na bablo musina chaka ba periki na ngai. Na Victor o kamata kabelo che pa periki o che kabelo. Muko na ngai ko zwango. Yo suma yango 350 250. Ba banga peut-être mone. Te logote. Je suis pas comme eux. Baba il a 5 ans, Babi il a 4, Babi 5 mois. Mais ngana ça de 5 ans. Donc alors inutile. Vous comprenez? Ma sangana me la rassous dans moi mais la maille pendant 3 ans. Attends, tu veux $100,000. Et le côté donc mais là pour nini? Il veut basi boni $100,000 moi. Bébé. Et le côté nzamba za la kandenge na biso le côté. Et le côté. OK. Oh mutu à proposer vous toucher 100,000, mutu ta écoute na moi 20,000. A te 20,000 abi ngai yango 20,000. Koleka na réseaux sociaux te tiki mezongela no kaka. Na tali bonga bitala satana ndenga zala. Ma période ko mpia kanenge la takinga. Oh, surtout rarement moi ça n'a aucun blog on a blog andaka kanga ya kindaki nango. Oyebite. Oh, quand ma simana nga neza na kiba tournage mona simana nga ya Congo blog andaka. Nzo na récupérer moi garantie pas ya et pas mkolo pas. Neza ka nzeleti. Nzelo mimi PC la robizo ndako tout ça toujours est-ce qu'on a biso mo. Maman le panga biga yende mdana ozwati. Ayo pe ba terme ezaka. Na ko changer te parce que biso tuza bongo na bota mabongo. Yo ngina ba tenor. Nzele. Yebisanga lingina bateno non ko kangoti eyati ne yati na bota babongo te tena bande ko na minga suko ndenge na mama sa simio na yo kangai ko akanda te lokote baba ndeko nanga basi o moni biso to boye grand sœur nanga za pasteur muzana nzambe mama pasteur to ba de la vie azaka boye alo ba ka boye biso nyonso bana basi nyonso oyebi de nanga mo sidipine alo ba ka boye adel to ba to ba ka boye za ndenge na biso donc ayati ke ndenge mama nanga botanga mama biso loba kaboy donc ayati ke na changer boy la bona boyete so tali bandeko nanga na poto Yolande Kanyeba o mona nanga baloba kabo même malgré tout na moi ki bo moi si na 4 mois galoba kabo so tali noko nanga di dake sa loba kabo moi si yo ko zakana ki bo chérie non na za bon c'est ma façon d'être na ko changer en côté
muto ça kangi mis non lo babi ke wana mta ba mais le ça pena bien parce que na comme na ténor le simba na ndoko moi si makanisa beza te mais wana te wasa na doda natanga kala natanga zaki to so pende nini bandi so to so mas na mbali to so ne mas na mbali natanga kala oh to so basi te to so ne mas na mbali mais tanga lelo nakina na bano nakina ba tournage na mona ngo yele mususu ba tourner kutu alo ngablamba za bolumbu maintenant qui part monter ngabita oui mais la kaizaki yango banda ba producteur non quand on a chambre oh quand on a bien yana la so yana kango direct ba mon pour yamoni moi si nyos o so mona zo le kaka na réseaux sociaux c'était mes bagarre ex nangai et wow c'est par ici que nous mettons un point final. Merci beaucoup à tout le monde, je vous aime tous. Abonnez-vous, likez, faites le maximum de partage de cette émission. Je vous aime énormément. Merci à Deo, merci à Yahweh Mabanza Lamba depuis Turquie. Merci à Deborah Bouanga Icheli depuis le Canada, depuis Montréal avec son époux Papi Icheli, les potentiels. Jules Monapoutou et Ghetto Kamazi depuis Montréal. Merci à Jonathan Gana. Obésité financière, petit dans son corps, grand dans sa poche. Merci à tout le monde, Héros ça la bien. Mais le lot peut-être les abakou qui assis là-bas, que rejouer, que non jouer, non? Est-ce que bien un problème là? Donc on a si là un problème. Tout est ligne. Dans un problème si là, on a un problème de Belvité. Dans un problème na ici péchangate, na problème na léandate, dans un problème na bangote. Bon c'est quoi? Na problème na zidanité, na problème na terresate. Donc c'est quoi? Ok. Nga mutu moko ndeka mtafandi si bango news. Mutu moko. Est-ce qu'on prend d'interrogation? Ozobanga. Nazo banga te nazo éviter. Le blanc. Non. Nazo ma c'était mbaga. Kotanga na kuma mutu te pona tangi kuma mutu te. Bye bye, portez-vous bien. Banga aneka yuma. To succès. Le komu na nzambe bye. konoka bana bagangi ye oseko Yesu atuni bango botie konzima na bino wapi ye konzima na bino wapi ye Yesu simbola kiloboko mule yokela kiye ebongonga mwana na moto na belela yete na kumisa yete orabi eya yone munganga yomoka usiba pote yone munganga yomopangu sipinzolie yonde munganga yomozongi sine sengo e baboti nanga bakenda lilita na yokande koyoka e yaya sembola ide yaya sembola loboko yakako katanika mpona kende kimonene ye yaya sembola ide yaya sembola loboko yakako katanika mpona kende kimonene ye naleli ye soki nalingaki yokolo ye na motema na ngai ye soki nalingaki yo papa o na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapasio ezalaki te mpona mona o pinzoli ye sembola loboko ye sembola ye nzambo oyo asala adamu loboko esalaka ewa ye sembola ye
bika mwa Yesu yende elikia ya basantu ya Yaya sembola ide Yaya sembola loboko Yaka kukata nikamona gene kimonene Yaya sembola ide Yaya sembola loboko Yaka kukata nikamona gene kimonene Je vagirai ozawa pinkolo mokono elati nzoto maninga mapesi yango nkombo na suka wapi nakepa ya minganga o bango nyonso liloba se moko oza wapi nzambe nabelelaka ekolo sembola loboko oza wapi oyo nabelaka butu na moye sembola loboko oza wapi Yaya sembola ide Yaya sembola loboko Yaka kukata nikamona ngene kimonene Yaya sembola ide Yaya sembola loboko Yaka kukata nikamona ngene kimonene Nalala tanzala na yibi azali Bile ya mwana elesaki mabota Yesu masangelengi na feti ya Kana alongolanga pasi na kombo na ye Parfime ya muna Bonganga oyo Yesu yo Nzambe na bika mwa ye Farao amuna Kimona meso Mololo, 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 mololo Yesu Azanza moko Azosara mame Yesu mona nao Fika tembe oye Azanza moko Azosara ya nao Yesu mona nanangise Fika tembe Dina, 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 dina Abinama, 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 abinama Yes, oh yes Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore un commis à sans périque boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.
baresi basa na biso na lelo baresi basa. Exemple TV qui toque, rien à dire.